mais yetelelo a sali ndenge wana aluki que séparation nanga ekoti na couple bana nanga ilelo baza à côté déséquilibré famille donc abebisa makambu tout abebisa makambu tout vous imaginez na ko lobelo moko Papi Gen alongwa awa na Lyon afuta tika ke na tina Nantes et pas ya papa bokilo nanga alobi nzamba tinde ya kolongola liwa or ayaki kotika bakisi a dominer papa bokilo na ngai papa bokilo na ngai liya mbongo na eta balia nde ya ngai bango tout bapesa face parce que kiso eza na kata ndako na bango oyo pena ke pasteur envuta bango na kata ndako bayina nga na ndenga kosakana te mais auto samba le 20 février na Bourg-en-Bresse tant on a bimi na ndako nanga na bimi na sambeli nzambe na koti na démarrer na ke na komi na Bourg-en-Bresse elo mobo isalamaki esenga ina bima na kita na bimi na ke na kiti na moni yeko pasteur oya biso ya Lyon awa abeti nga bal na mukongo na ngai na zoyebisa yo na kiti na se nzambe na yebi mutabetinga masasi Charles il faut bolongola ngo mutabetinga masasi na prier pe na donc na ndenga ko tsakana te telemi na sambeli nzambe na zongi so na car na zui mafuta na sambeli na pakoli na place wana vous en comprenez c'est un pasteur moko yé a dominé la batu na sens nini na zongi neti na likambo domination na ye mama bana na ngai na bala officiel azaki mwasi moko pena ke na lobai kenga na changer mon métier ngabeki donc le roi na Saboti Abupia ye pena azaki Abupia et lobi misala nga shude na pesi mbote Abupia donc lelo oso monito ke nango na ba niveau o to komi nango abanesko ko luka kokota na kata ba vie privée ya batu mais or ye moko asala na biloko wana ti mais ce to bebani na ye ndenge wana nga na pekisa mwasi na nga ko kende église te banda lelo église elongwe ko kende te na bengi ye na lobi na yo na bengi ye ko na kotanga kombo tete kotanga kombo voilà na bengi ye na bina yeke banda lelo mwasi na nga église alongwe o papa pona nini na telema naza ko témoigner pour na ye pour makambu oyo e banayi koleka babilo musa za ko tinda ngande na témoigner yango OK vous comprenez anda ko tinda ngana témoigner yango mais oui yeso do baba lo tinda baba ne ko tinda nga meki ndoki nde kotaki na kati den mais ngana biso envoûtement wana mais elo nazo sepa na Charles Bameko asa kati ngango déjà Charles Bameko lingara mwana mobali kamata mwana mobali boke notaire so lingi toke notaire toke ne couple mais yesu quand ça ko utiliser moi c'est dans un système aéroport na ko ya ko na aéroport po ebi ke ngana mutabutu vous comprenez ngana mutabutu mona nga pesu na bimi bolole na sedini mama kendo zo ina aéroport akozo mutu mwasi ya mutu na aéroport banda 10h oka ti 19h ngaso no benga mwa bana ngai au yamba téléphone te ngako benga au yamba te o Bazana pasteur. Oh, tout ça quand na issue immeuble ya pasteur ato. Boko solo la nini yo mo salibala batinda ki yo kende zwa mutu na aéroport. Mais est-ce qu'on reconnaît que yo te font la porte wana? Na fungola ba porte wana parce que nazaki envoûté. Au moins même maman bana nanga azaki vraiment tina mo ya lelo azaka envoûté. Au moins même opération basala maman bana nanga. Yé, azaki ko mona ngo déjà. Azaki ko mona ngo. Mais ça azaki un bon pasteur. Ongo sani. Ah oui, vu ma campagne sur les qui Olimbisa ye to ugarda dedans ngai eloko onga na koloba ngana ye jusqu'à la mort qui nous sépare yaza pasteur ngana za soda eloko na olobango nazo répéter pe na répéter bango soda ozala généraux oui Papi Gen tolobe la vie tolonaka mingi Papi Gen tolobe la vie mbe ozui nazalaka moninga na yo te pe na kotikalaka kozala moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobe la vie Papi Gen émission kitoko oyo ifo kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te na kotikalaka mpe kozala moninga no te mpe tokosala mpe kopi te yoza fa kwa
Ngai, des artistes. Donc voilà. Ça ne va pas, non? Ngai chez Lamputu. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Ngai chez Lamputu. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Tolobe la vie. Pena ko tikalaka jamais ko zala moninga na yo. Donc tolobe la nde vie. Papi Gen. Toko. Deyo Brondo, nazalaka moninga na yote. Pena ko tikala pe ko zala moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Gumu chuchu, supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mister Seattle. Nazara moninga na yote. Nazara moninga noté. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adi Londolé, c'est beau comme un gueux, je vous dis. Nazara moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Voilà, Topé Sibinombo t'es partout, Bolanda Rabiso, na Tolobe la vie officielle. Merci na confiance, Bolingo Bozarana, moi, Trafer Bande Konabino. Awa Tozana Lyon. Tozana Lyon, Oza Bambogo Nanga. Bambogo Soro Yo, Omona Ba Sims Biso na Biso. Okomona Ba Claude, Okomona Ba. Sodolo, hein? Sodolo, pardon. Bolimbi Sanga, pardon. Bon, et qui a gagné à la base, je suis besoin. Voilà, donc, au moins, papa Pizi là, place de Koutanaga. Le long Nazana, commandant Alain. Moko Yabana Lyon, Moko Pe Yabana Poto Yakala. Mais yé, Aza un peu victime, non, moi, ma cabobélé. Oui, série Moko Internet, ils allaient qui vraiment boucler dans ma solo naïe, ils allaient kaka ma solo naïe, ma solo, il y a. Où le pasteur a abusé toujours na basi ya bateau. Mais un commandant Alain le automécano solo là, tu y suite il y a Makambo il est là commandant Alain bonjour. Bonjour Papi Gen, tolobe la vie. Tout le monde ani hein? Mais ça fait longtemps, on a passé ma beaucoup. Voilà. Ah vraiment. Tu bengani. Vraiment. Tu ratané. Nandenga au sagalate. Biso ko tu attaqué Nandenga au sagalate. Voilà, mais enfin tout le monde a une bonne santé. Oui, santé, c'est bien. Par la grâce de Dieu. Famille, famille, donc tout ça, vraiment que tout ça bien, donc Itoko, mais toujours avec Charles Bameko quoi. Oh. Ah, blague était. Na kota kuna pena na nenga ko sakana te pas Charles Bameko. Donc yé pena de on est dans mon arrêt on dirait gardien le pango na ngai. Oh. Papa tika papa. Pasteur solo. Ya solo. Ah. Habi yeso ndimi tu c'est que yo ebinga na ndima mutu te. Ngaso na ndimi mutu. C'est que eloko ezali. Mokende rapende wana na ba vidéo no témoigner. Oh pena mutu na nzambe me approche. Mais oh ya Charles Bameko eza ndenge mususu par rapport à ba faux pasteur mususu ba na kata Lyon. Vous comprenez? Ouais ba tout monde ba na kata Lyon. Ba la ba pasteur moko ba linga ikisi trop. Ba pasteur moko ana na misala na nyamabe. Donc yé pa na yé ba pasteur ono mona aya dominer yo. Vous comprenez? Mo ba fino ba nigérien non. Au mona betio mo misu bon. A dominer yo penza donc a komisko yo système yé a utiliser yo. Vous comprenez? Donc mais de toute façon que ngai na aliawa il faut na beng ça mokonza ba pasteur tout pasteur Iber. Na convoquer il faut ya ko samba. Comment yazo bimisa ba tumsu ba pasteur ala kina ekuto muto moko boy donc abimise pasteur. On a besoin donc tozola wana voilà. Commandant Alain mikolo moko ele kaka wa internet ezalaka vraiment bouclé na kombo na yo commandant Alain na mwasi na ye pasteur bani apparemment biso toyebi ke yo bozalaka bien na pasteur wana parce que son tel pe na ba relation ndike bozalaka pe na trop bien relation elle est vraiment trop sucrée yo na pasteur wana mais et là on est sala vraiment que beaucoup na niveau beaucoup mina ngolelo oyo beaucoup na ngolelo tolobe la vie na ganisi ke opposé ngelo ko bien.
na ina zong Samuel ko moko muke ba parenthèse moko so tali mukuna pasteur mukuna na voici l'homme bazaki ba pire i pona likamuka muke ozo comprendre ba beba na pona likamuke mais ngana pasteur oyo azayo ayaka na parler na ngai pasteur a to alaki ne très bien ozo comprendre na chaba te belé na seawa na ba calme que mutu malamu quand ndongo to lobawa eloko nzambe banini non o les anango eloko nzambe te eza eloko munama ozo comprendre donc ba pasteur OK to bebana na ye parce que ana ba système ya ko utiliser bato ana système ko utiliser bato ngasiko tellement que nazaki teti ngana soda pena donc na ndinga osakana te nazaki vraiment vrai teti na makamutu mais lelo soki to komana ye mpuku na niaou parce que a bebisa dans un premier temps ezaki na vie abana nanga na vie ya couple nanga c'est un pasteur moko akotaka na kati ya kolinga koyeba couple ya bato c'est un pasteur moko ye a dominer bato na sens nini na zongi neti na likambo ya domination na ye mama bana na ngai na bala officiel azaki mwasi moko pena ke na lobai kenga na changer mon métier na bai ke donc le roi na saboti abupia ye pena azaki abupia elobi misalanga shude na pesi mbote abupia donc lelo oso monito ke nango na ba niveau o to komi nango abanesko ko luka kokota na kati ba vie privée ya bato mais or ye moko asaila biloko wana ti mais ce to bebani na ye ndenge wana ngana pekisa mwasi nanga ko kende église te banda lelo église elongwe ko kende te na bengi ye na lobi na yo na bengi ye ko na kotanga kombo tete kotanga kombo voilà na bengi ye na bina yeke banda lelo mwasi nanga église alongwe o papa pona nini po ya loba pe lokwa mwa pede mo pona ninga na bina lobi alongwe za armée donc nous avons une situation indéterminée. C'est ma femme. Donc on a une situation indéterminée. Alors dans la situation on appelle ça yes quoi ça mutaba double G. Kobenga kokoma. Vous comprenez? Kobenga kokoma au moment que mutazo azokoma na momina yo bino yo yebite. Bon, ngappelle quoi na que moi c'est nangai. Tous un problème ta sero ki mebeko et kwei alai mutu moko ya soka la pena pasteur ya solo alai mutu moko te mobile na lo la boyi tika mais yé pona yé tika on a coûté donc rien yé le attendre ça c'est comme le système que ala ki sangai ouais vous comprenez ala ki sangai que yé penda zali voilà donc on mori penga ngana soto bebana ya ba condition bele to bebana non ngana bebana ba pasteur bele pona yé na bebana ba petit na mso ba pasteur pona yé parce qu'on est côté là nazaki ko côté là trop nazaki neti envoûtement moko boye abana so le salarié qui yozo amba moli kanisa ko bisa mwasi ke no banda loko kende sur église et puis obenga yena téléphone nazalaki ko suspecter déjà likambo nazalaki ko suspecter nazalaki na ministre moko boye auto au États Unis to pe ko prier naï parce que ngazaki charge sécurité naï tout ça na kata sécurité siko au travail yo moko te na pe na bato nga na dirigeant bango alors na bato na ngai wana ngape na no pesa bango consigne na ngai vous comprenez parce que yé mibeko a opesa ngai ngana opesa oya ngana osala na bango po yazala wa pasteur donc opesa mibeko ngape na la na pire mutu na ngai wana ba consigne attention yo ndongo za wana mokonzi za ngai ngam na o diriger donc yo ndongo za wana so bo bimina ye bozana ye zana maele makamno so okoma zana maele omona ya ko benga ngabi oh mais mutu yo pesi ngai ndenge nini azo contrôler nga azo landela nga ba téléphone bani or ya ibaki ke ezaki mission na consigne parce que musa soda biso tambola na consigne musa soda za musa ki pasteur te et jamais mutabo sa ma pasteur nga pe na bota mai soda te eza pona kenda ki amu yepe po kenda ki soi-disant voilà alors mutana biso ke non na kutu ba azo sanga lobi je mona tika ke na parler na ngai ton na tika na parler ngana ke musala ouais non natika ki siko yo mutu nanga iwana pale no sel nga mo bulo mo boye mtaye bien alors appelle le laki tant appelle le li ndenge mama bana nga bazo solo la yaza iko capter tout mbala mo siko tangu yake ko tika mama bana nga ke ko tika ye tangu ya kiti anyati nga na phone tala makambo leki boye yo zala maele tolandela bango tina suka ngana lobi sona bona munyo vina limsona bona mona ngo bien te atu nani abi no pasteur mtabengaki
bazuna ye ebela bata papa abi commandant il faut savoir mayele parce que eloko na omona ngo clarté afungoli nga siko miso nga isoda mais civil ça dini afungoli nga miso nga na bi OK c'est bon enquête siko ebandi malembe place wa na bandi siko kolandela on sur longtemps fait église tout ça solo na biso na pasteur tout solo na biso fait bien il y a pas de problème on ça semblant ko sakanate oh soda te so ngo boma il faut ça normalement malene semblant wana okende ti eko koma siko na niveau oyo ke makambo eko bima mama bana na ngai akenda ko sala ba me courante ngai na vanda na palais na yeba eloko wana te so 5 fois plainte nana otinda ye ezaye vous comprenez mama bana ngam tanda ko tinda eza pasteur me courante comme quoi comme ngai ba menace ko beta ye ba biloko mo bon vous comprenez oh mama bana ngai azaki mwasi moko ayokaka so na gangi nya ayokaka ozokopa azaki pena mutu ayokaka mais ce que mama bana ngambo ndoko makiteti omona mutu ko mutu mateti yebake atoso mo trafic moko boye ozokopa na trafic wana siko mo eloko moko boye sokota et du coup eko koma tina niveau oyo ekomeli mama bana kinda sala ba plainte abeta ba plainte na ye ba me courante bani tout ça ezaye commandant de Makamango et les grands nés dans le bien et salaka moi to ba beste sala ba to pasi comme on a moi si ya dibala bolingo ngwesilité baka bonanga pona pasteur siko yé moko na yé moko penali tant que moi na nzai tant que mosai na nzambe aluka ote pa bano que non bon en tout cas frère tala ou aluka ope ote tika aluka ngaite ba konzi na Kinshasa ba bengaye il y a des colonels et tout ba bengaye ba ebse ba lobi mutu wana yozo meka ngo parce que za poto na Kinshasa awa to aussi sana yo oh non ngaite boye tout ça ba pesa e consigne bengaye il faut s'excuser et pas naïe pour que bozala bien bon yo ebi mulu baza mutu nommé 10 fois révoqué 10 fois donc il y a aussi la montée parce que ça comme mimona neti vous comprenez mais mon sali ya nzambe ya solo au sali mabe moko boye batu bazo suspecter yo wana muto omi komi kita o pousse ne pas muto wana o bengisi o lobby mais or ngai confiance on na pesa ki ye jamais akotika la kokena ba système ba trahison na ba kino na ba 10 ans de prison mais lelo on le roi to na ba mikili donc azoke na on ba système moko boye ya ko laksa ki vantar nga na za pasteur ozomona mais mutabota mana ki pasteur azate et mutabota marape soda azate donc bien biloko on a muto on ba condition parle-nous un peu de lui ndenge yo yebaki parce que pesa que confiance et là on ni siko yego ça parce que non qui m'a dit non est-ce que ça misala mabe est-ce que mais toi yo pesa confiance be makamona te non tant on a pesa que confiance tant on a pesa que confiance ngape en fait au moni biloko ngandeni invité n'invite pas mais ngana zaki invité ba invité nga vous comprenez invité ba invité nga ponga so na tiaka makolo parce que ngana ebié tango la demandeur d'asile au na foyer vous comprenez tango va na foyer kuna na zaki na mutu mona bando na foyer vous comprenez ndenga kembi na ba foyer wana banini tout ça donc et nayebi et peut-être belé na ba ebiété nga ebele depuis na foyer pour na zaki na batu na foyer na oyela wana na baisi vous comprenez na ndenge ba zo ba vie de quitter na ndenge ba bengana ka makambu na ndenge ba na ba place ko la te ba kepa bandeko banini tout ça bandeko tout ba boka ka libanda or ba ebaki ka nuto ya misala mabe vous comprenez muto misala mabe na ndenge ya komona te donc yeti a komona makambu batu eza ya kindoki ndengo yoki kindoki wana eza pena kindoki po yemo ko telema na cher alobi ke ngai na zalaka bazali ko benga nga ndoki pona zalaka mayele mingi ngana bi oh ndoki ozaka mayele mingi gouvernement nini yo sala ozaki na mbati te lote wala ke muto ke mbati il faut o laver na mbati otandi yango na singa olati liputa banini tout ça biso bato to sali ba makambo bango ba kotira la osala ngote vous comprenez na tino question mo tisko no répondre ngate nazoya nango pena nazo benda ngo o comprendre siko ba réalité parce que nga na mona yo telemo zo témoigner pona ye na telema na za ko témoigner pona ye po makambu oyo e bana igoleka babilo musa za ko tinda ngande na témoigner yango OK vous comprenez anda ko tinda ngana témoigner yango mais oui yeso do baba ko tinda bana ko tinda ngame kindoki nde kotaki na kati ten mais ngana biso envoûtement wana mais
et là on a ce père Charles Bameko à sa katingango déjà vous comprenez ba lien on a tout Charles a katingango na ndenga osarate donc c'est des envoûtement total na lobby na yo envoûtement total oh muto azane na zolo bano envoûtement total. Comment yo pasteur okoya osambela ndako bato oyena épée lokwa ba film moto ndotala nini bashalako bende contre bashalako moni bandoko bunda minduki penate balai na BP akoya na épée atie likola mbeto na bino asambeli bamvoutement ya grave nde ya ngwana ya kindoki ozo comprendre bamvoutement ya grave ya kindoki nde ya ngwana sikoyo meka ko yebisa biso sikoyo misala na yeza ndenge nini te amuta misala mabe azamuta misala mabe na wiki babi wa pesa batu maladi non en fait omoni abwakela batu maladi effectivement oui abwakela batu maladi ye moko sigo ya koluka ke alongolango po oya ko témoigner po église ça nini ekotisa susu batu est-ce que ça solo eza solo yo pasteur o musuna ko websa yo pasteur awo yebsa mwasa mondimi na ye alongola bilamba la set tatouage na ye o ezana mukongo pasteur ko selo kwana na ndimite ke Charles ko tikala o sala ngo mama mia okanga ye ba ouais ala sa tatouage na mukongo pasteur mwasi ya mutu o lo banelo kwana commandant je crois que omoni nzambe salaka à travers toujours bateau. Je crois que ce qui nous a permis qui peut-être yo za envoûter za Paul lelo yo lo makambo za Paul lelo tamsusu batu moko babima moto na nzamba o solo la frère chef fonga na pesi mbote bele moto na nkola zo solo la ce qui nous a tika ki yo na envoûtement on les a qui Paul lelo témoigner témoignage za pour bimisa bato baza captiver za bato baza ya kukangama ti lelo bato bazo croire bato ba pesa ba font la porte est-ce que les gens font la porte sous pour le pasteur moko boye aya ovanda abando na mwasina oh nalanda Charles Bameko alobe tous les faux pasteurs oh yakato ke noteya sœur frère yakato ke noteya Charles Bameko pa na ezalate Charles Bameko lingaka mwana mobali kamata mwana mobali boke noteya so lingi to ke noteya to ke ne couple mais hier si quand vous avez utilisé moi c'est dans un système aéroport nakoya oya kozonga na aéroport po ebike ngana mutabutu vous comprenez ngana mutabutu mona ngape sur na bimi bolole na sedini mama kendo zo ina aéroport akozo mutu mwasi ya mutu na aéroport banda 10h oka ti 19h ngaso no benga mwa bana ngai au yamba téléphone te ngako benga au yamba te o bazana pasteur oh toza ko na ise ya immeuble ya pasteur ato boko solola nini yo mwasa libala batinda ki yo kende zwa mutu na aéroport mais est-ce que reconnaître que yo mo to fond la porte wana na fungola ba porte wana parce que nazaki envoûté omoni même maman bana nanga azaki vraiment tina mo ya lelo azaka envoûté omoni même opération basala maman bana nanga yé azaki ko mona ngo déjà azaki ko mona ngo mais so azaki un bon pasteur ongo sanine ongo kolongola ngo parce que eloko wana esala mateke alobi ngo lelo esala milobi abaneko lobango abaneko andolo ba eloko esalameli opération auto ko sala wana eza muke oye ko yela ya munene sadi asia mvuta ke siko mama bana nanga azali na sous malédiction na kindoki wana OK ye azoloba bolamu ya pasteur mais un jour mama bana ngai a comprendre réalité mama bana nga abano sambela penza vous comprenez a utaki na bango langi banini abane na ko sambela mais oya kindoki sikoyo yango wana envoûtaki ye siko message maladie message ko yebisa siko bato nyoso lelo bazo landaka ka makambo ça parce que makambo zo bima trop hein du jour eloko onga na yebisa bandeko bazali ko ndimanga ite ngai tango likambo ebimi bato ba ndimanga ite bazo ndimanga ite namonaka pom frère akei pom sœur akei pom frère akei pom sœur akei pom bakei bongo c'est-à-dire bato na bakei miso na bango efungami po ba yesiko esika ya nzambe oya Charles Bameko batu tuba na kata bostra bazolanda siko ba makambo yango vous comprenez batu tu bazolanda makambo yango moni balongwe mais siko yoka pasteur alobi bino nyonso batu bolongwe bozali na sous malédiction il faut bolongwa na bénédiction na ngai na zongi siko vous comprenez allez mukuna na voici l'homme
Et là, on est nous qu'on a le bon bino bolongwe, bon ça la malédiction. Or, voici l'homme. Azong ici bango lobi bisonio surtout to utaka na catholique. Jamais sango aloba na mutuke. Ozana sous des malédictions. Vous comprenez? Pourquoi biso ba pasteur ya bato mwindu tozo salela na kindoki na ki bonzambe bozo mélangeant. Vous comprenez? Ngana na droit na longwa. Yom to futela nga bien na ya. Yom to botaka nga pona tika na église na yo. Yo botanga ita. Commandant Alain. Bon, lelo bozo le banzambe siko tolo baboy. Taba to baboy taba banda. Vu makambo ne sweleki. Olimbisa ye to ugarda dedans ngai eloko o ngana koloba ngana ye jusqu'à la mort qui nous sépare. Ya za pasteur ngana za soda eloko na oloba ngo nazo répéter pe na répéter ngo soda ozala généraux sous-officier officier caporal soda basaka ye ki camarade te ba ministre bato akengela bango ba soda mais tant mibeko yaka mutako sala kaka coup d'état wana kangaye ezaka muto yazana yi ozo comprendre ezaka muto yazana yi mais yetelelo asali ndenge wana aluki que séparation nga ekoti na couple bana na ngai lelo baza à côté déséquilibré famille donc abebisa makambu tout abebisa makambu tout vous imaginez na ko lobelo moko papi gen alongwa awa na Lyon afuta tika ke nati na Nantes et pas ya papa bokilo nanga alobi nzamba tinde ya kolongola liwa or ayaki kotika bakisi a dominer papa bokilo nangai papa bokilo nanga liya mbongo na eta baliande ya ngai bango tout ba pesa face parce que kiso eza na kata ndako na bango oyo pena ke pasteur avuta bango na kata ndako bayina nga na ndenga kosakana te mais papa osana te baliaka mbongo na botala bango bana misato. Vous comprenez? Ngala bango il faut to sabia libala ezaka so esimbite eza nini bokabwani donc yo na motion na problème na mama bananga na kotikala kozana na ba problème te ata mukete souhaiter toujours ba bonne chance na lingi aza na linga kaka zala bien po bana na ngamisa to wana ya pesinga bakola ba mona mais pasteur wana jusqu'à la mort que nous sépare ah te mais yo que do banzambe na zolo bana yo ndenge wana parce que omoni tala soda boma imbala moko kufa so betinga bal na raté na obomo yeti ninga chaka makona kini ngam na osala nazo benga ba ninga ba konze ba généraux bo sala ordre de mission nyanga la kata wana aroya boye tout ça bazo ko so ba na kata pied d'avion siko bolamu o yaza ko témoigner yangai abi misango pe a témoigner ngo mais ya la kisaki ke témoignage tangu nini moi sinanga biki or ba montage vous comprenez ba biloko na to lokuta ba biloko na tout ya lokuta. Ok. Ngana vanda na ndaku na mona Charles Bameko bimela nga penda boy. Menga na za ko yebisa yo. Na ndenge ya bien ya normal atalinga bazo seka. Charles Bameko avanda atotala nga penda boy azo seka. Atotala nga zo seka. Na tongo nango na moni frère na ngala na Saint-Étienne atindelinga i voice ya Charles Bameko ke Charles Bameko tango aza hotel ya lobi ke pasteur jamais ko kamata mwasi ya muto ngene kotea na ye frère sœur boko iko kende bloko on a te pona ngana ko beto mbatado yepe fona betaye il faut na betaye parce que banda mama beaucoup tona te tokuta na kati banda wana tokuta na kati nazo epsa yo banda wana tokuta na te et puis na opesa garde na bandeko bino botika na église nazali wana na lo libérateur na eko libérer bino ndenga na eko libérer bino bo funga mamisu bo kota repa ya Charles Bameko bo mona kinzambe nini Charles Bameko azo sambela botala na ototala babiloko na bango dimanche na zala ngo awa hein pasteur batandi babiloko na se hein ba mystiko bazoka na balibanda bani ne biloko fali asala yi vous comprenez na zala ngo awa nga na zala ngo awa na ebisi yo mais Nathalie pena bonga na bi mais pasteur pena donc oyo cérémonie nini o pasteur azo sala cérémonie nini au pasteur azosala tala tala loka fali yango moni yango so bokomona ngo tala ngi fali alati bokomona ngo mais botala siko ya pasteur tala yo ya pasteur yango botala bomona ngo déjà bomona ngo ya pasteur yeyo ya fali yango tabiloko fa ya fali yango ozo comprendre pasteur ni nango na Lyon biso to ba doyen à Lyon pasteur ni nango na Lyon oyo kombo na etambwami na kombo na ndenga désordre. Vous avez dit que nous avons malédiction.
ba bénédiction c'est mais que nous entendez ba vraie malédiction. Église peut ça raison de ça. Église peut ça raison na 12 ceux qui 13 personnes on ba longwa. Église peut na et peut ça na raison au salanati. Mais ça la plein. Et ça mais na lobi tangu na tangu likamna na tangu na ngotofana na Mobutu 30 ans de pouvoir. Mobutu atikala na Maroc te. Voilà. Les autres communes à Kabila, les pères, nini tout ça. Les autres ont Fati Béton. Vous comprenez? Fati Béton n'est pas sous 5 ans. Moutou Moussou Saroya. Donc les Camerounais n'attendent. Mais eux, on a besoin de Yanolanga. Ayanoli Charles, Ayanoli pasteur rebelle. Tana ye komina na suka. A komisiko komi bima sikoyo. A komi bima penda bodo bato mona wa live. Donc siko yo posa on est à Bakouk. Il y a 100% Bakouk à Lyon. Na CP le na petite sœur na ngai o tindela nga lié à Charles Bameko. Gisèle donc Nadine dem ta tindela nga penda ba lien wana ya okota penda et pas Charles Bameko. Là où que tu retrouver que ba faux pasteur rebelle photo kangaba. Ok. Donc c'est que yo bena Bakouk Tiliwa. Charles Bameko pena. Donc musalo zo sala ya Nzambe eza ya Nzambe. Na auto samba le 20 février na Boukambres. Tant na bimi na ndako na bimi na sambeli Nzambe na koti na démarrer na ke. Na komi na Boukambres elo mobo isalamaki esenga na bima na kita. Na bimi na ke na kiti na moni yeko pasteur oya biso ya Lyon awa. Abeti nga bal. Pas na mukongo na ngai na zoebisa yo. Na kiti na se Nzambe na yebi mutabeti nga masasi. Charles il faut bolongola ngo mutabeti nga masasi. Na prier pena donc na ndenga ko tsakana telemi. Na telemi na sambeli Nzambe na zongi so na kar na zui mafuta na sambeli na pakoli na place wana. Vous comprenez? Et comme tu bataka ni. Mais na lobby na yo nga naza soda. Vous comprenez? Nazali soda formé. Azali ndoki ya misala ya mabe. Asangisa ngona kibo makambo ya Nzambe. Kibo pasteur. Kibo pasteur. To moni yango to yebi yango. To yebi yango biso za na ba pasteur to vana na bona mboko ba pasteur Iber, ba pasteur Limedo, ba pasteur Christian. Vous comprenez? Ba pasteur Jean-Marc. Donc il y a beaucoup de pasteurs to vana na bona Lyon to mona be biloko wana te. To mona rango te. Donc ce qu'on longo e pa na ye et lokola interdiction bancaire qui va passer aux 5 ans. Vous comprenez? Donc il pas na yo ko longwate. Donc il y a zo bato loko en otage na ba. Maintenant au fond on a bino misu. Bokota mingi pa Bakou. Charles Bameko a dévoilé tous les faux pasteurs. Charles Bameko bato tout. Bana misala ma be Charles Okangaba. Ah bon? Charles Okangaba. Pe a otikala Okangaba ngoka. To Okangaba ngopena. Voilà. Commandant on est comme une personne souka, ils ont qui vite fait. Parce que banda histoire en salama tout le monde a sauté mais l'autre tout le monde a ni alors message ni ngoyebi ça va papa oyo batikaka basi na bango bakenda ndenge wana oyo ba fond ba porte pour na pasteur ba kota oyo ça papa oyo eloko liboso ngana oloba na ba ndeko nyonso yanga ya mibali jamais moi si okoki kotika ye et pas ya pasteur te. Pasteur a développé moi si na yo na façon moko grave. Et là on a sepeli kaka parce que nyanga la kata wana akanganga ndokite. Vous comprenez? O na muta bakisi. Nga muta butu. Na sala ka butu. Na zonga ka ndaku na tongo. Mais na za mutu ya bakisi. Na fani na mama na 8 ans. Amona ta signe moko te o chambre ona ko tombola raté. Sambeto ko tombola raté. O boy ko tombola te. Et là on a sepeli na nyanga la kata wana parce que akanganga ndokite. A développer ka geo na muta bakisi. Parce que qui sont ils font na zone ya mbongo na sala ba immeuble na tonga ba immeuble. Vous comprenez? Yemoko na nukutu. Avant dans la 27e étage jusqu'au 18e étage. Ceux qui ascenseur ezate ba kitarate. Vous comprenez? Ba kitarate. Yende mutana ba kisi. Bon, yo pasteur. Et là on est na sali. Et uté ko le ka dernièrement na Hollande ba kilt na mona ndango. Abengisi mista na ye alobi ke otala ngoga. Katotala rango poto mona ndenge ni azokosa. Azokosa ka batu. Yo ngana tala ngona ndenge siko ya contrôle. Parce que ils ont contrôlé partout. Oh, mais na lobby Nazaraki commandant détachement judiciaire du parquet près la cour. Na 315 militaires ngana go diriger. Yé pas que ne Kinshasa. Ngana zo benga aw. Na bengi généraux ba o salela ye ordre de mission. A autant bolondire que azaki officier moko boy. Vous comprenez? Ouais. Parce que yé moko le kati. Aleka na ba cher na ye wana loba muto aza muto ko sane blague te muto pena makamto mona na bakini kuna ndenge pena
il fallait pas les cas acha yango mais ya che sikoyo témoignage oyo ya montage oyo atindaka nga na loba atinda nga na makambo mafuta baba huile d'olive pa bana ko tekela bato atinda nga na loba huile d'olive on apenda danger biki singa sal singa hémorroïde sal singa bo po bato ba pepe yango chez ah ben oui mais sikoyo yo loba ko zaki en foutement to zaki parce qu'à ton âge quand même mais azali petit mais le rôle c'est que petit utilisé le rôle azana kindoki voilà le rôle azana kindoki a dominé ngai nanu le rôle azana tenue militaire te kindoko parce que bino remarqué on tena kin mbwa azana ko kangela soda ouais so monika tenue mbwa so ka monika tenue militaire mbwa so kangela soda ok on comprend parce que Mobutu teni wana tanga osala ngo on dirait donc aza ko lakela ngo o monde ka tchaka basine na mpe teni wana tale teni zala ki te donc mais na za bah ouais yebsa batu gena na oteke no nazala ki pena le sel oui nazala ki pena le sel mutu oyo aza ko temela pasteur wana pasteur alobi atemi na cher alobi ndenge zawa mutu moko te wana droit ko kene pas ya frère intel donc pour que ne faut benga ngai nanu donc ya pese le roi ordre de mission ke nanda kamu mais ça la rata vous comprenez et ça la rate ngana zana ba voice awo yande ko na ngai Alain PM nana ba voice awo Alain PM oyo ouais uté ko kufa que son nom repose un peu ouais ngana zana ba voice ya ali na otinde longo otia yango pas non ça mena bilo kuna mais oui mutazo yebisa ser moko zolo banana bi olingi na kunda yo ndenge na oto kunda ser mususu awo pasteur oloba na ser mutu ndenge wana oloba na mwasi ya mutu ndenge wana olina kunda onde na okunda tala oyo nyonso to sala kao jamais au pays on a likolo au pays on a na bana na yo na basi na yo na batu tout au pays on nga na problème na bana ngata a moi ça liboso to bandina te a moi ça liboso ko to kaboni il fallait que to zala na ye malamu na sepela ndo musu na mona ke na bostra nga na bi o nzamba kota epenza nzamba kota epena donc atika la pene pas ba coupe donc nzamba kota vous comprenez mais le loyo pasteur obengi so lobiki pasteur moi écouter ya on peut ça ba papa on peut si bon conseil ba papa pour bango conseil ngana on peut sabino plus jamais ko accepter te enyanga la kata ya pasteur abengisa mwasi na yo akena côté ya asala boy bolinga ngote ya des pasteurs ya malamu bazali ya mabe ya malamu ya lokwa ba Charles Bamiro baba pasteur ya bien toi na bango pe na Lyon toza na bango mais omoni jeune ozo luka succès jeune ozo luka kombone yebana jeune ozo luka donc bana ma système ba renouvellement OK donc to ba yo bino lapi te na lapi na ndenga ko sakana te na so ebisa yo voilà to komi na suka to sisa na biso pesa bato bambote to sisa na biso na pesi mbote et pas Sims biso na biso na Lyon toujours yepena nda asimbe masolo na pesi Claude Sodo lombote mobali ya ye moko kwa lombinga lokwa Pepe Kale na pesi Toyo Jean-Marie bambote na ya trop na pesi Tolo Bella Vie Papi Gen toujours et na pesi tous les maîtres ya Lyon ba boxeur ba judoka ba karatéka bino tout bana sima na la pesi bango mbote ngiringoto bala ngiringiri bango ba doyela information ki ndoki bango bena ba yela information ki ndoki ona ki bakanga ka pena ndoki na quartier pena bana ngiringiri bango tout bana sima na la pesi bango bambote ya trop donc bango tout bana ngiringoto donc bino tout na pesi bino bambote donc ndenge za ona consigne na idée na malamu ngana opesa bino ko accepter te pasteur a utiliser moi sinayo zwanga na aéroport zwanga na nini zwanga na ngini donc kindoki vous comprenez kindoki il y a danger voilà merci je crois que Boyoki Makambo et Salama ça fait très mal moni mutu musozo mona Makambo ici la raté conseil gratuit pour le pasteur s'il vous plaît yeba que musuni zali nzoto mutana nzoto ama kila na mai zwa problème na Makambo la relé kaka zwa problème na Makambo momi et puis muto zwi problème na azambila donc soni wana oyo elataye yokasi aussi la otika ngota bot soza mona nzambe luka bible lobi luka to luka kimia na mutu nyonso luka kimia ti tant on se comprendre des thèmes mokolo yali o mona o bat batuni ka pesa bon voilà merci la badeko la division to na Lyon nous sommes encore ici à Lyon tozali tozano micro na Lyon benga biso partout zali to redévelopper to le belle vie merci papi guerre na ko peso na ko senga mo liloba moko moke avant to kata na sengi na bandeko tout o baza na sima ya pasteur wana
ya liboso na yo kaka bato balobaka bafingaka mwasi ya mutu oya oleka finginga na obeta mbali na ye mwasi ya mutu tu oya omeka ocha afyo pa na obeta mobali na ye et puis mwana mwasi na ba peta ba maître belé ya ba judoka ya basi ba leo ba obeta bango tout donc mobali oyo mwasi na ye aoluka kota likambo oyo za makamba famille on a zoma bino za makambo munene ya famille pasteur ye moko asolana na famille na yete pasteur acha vrembeli na famille na ye pasteur atira kana baleki mibale leki ne moko mwasi na leki na leki walandi oyo balisa ki na mobali ya moto donc na senga na mututu oyo oyokango na zolo ba yango bien pe na zolo ba yango na zo répéter yango bien tout lion ba na sima na ngai tout lion ba na sima mwasi mobali no afingi to mwasi ofingi na yebi ba misala na bino tout place au sala ngala beta mutu 3 places na béton église na béton na musala na béton na guillotière 3 places merci beaucoup to pesa mbote na tolo bela vie Claudie Maya Sumbu yoka papa kolera Diana Sai Jens la mama Jedou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu Nana Omi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lalite monsala seko banza yo Uto tika ngaina koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Udana lula yona koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na wivin Diana Su Bolingo no eleki Tiamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo saxonne ngai Nakosuka wapilo lengyo komyo memela ngai DJ Kisalou, 100, Chideric Tamba, 4 saisons. Tangwa bomwana esi elekake, Oni okanda lokola kake. S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezo se Manda mandalala Sambo Lipasa nanga kade Mama Nina na Deborah Yana subu na zobanga nanga déception Soki moye ezali osala ta confession Wana boy bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Josevo Shika Malamba Mama Bibi Zaza Noah Diana eskazo ya bandenge na zo sufri Nende mwakolala ndenge na zo Ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga Bakosala nyonso pona beba Ngai mwana ya suka na libumu ya mama Mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka Mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna, mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse Ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga Bakosala nyonso pona beba Ngai mwana ya suka na libumu ya mama Mon mari est capable
bosalaka nyonso kaka po bosuka. Mon mari est capable, sekele amona tonanga na bomengo nanga. Le grand maestro Tabota, grand frère ya Zigigi, Zigigi moninga ya Zinabo, pe a sonam. Eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te, botuna na yoka. Mon mari est capable, nalingaka ye nyonso nazwaka. Atomina kona sanza motoba, baninga bakamwe ndenge nazwaka. Nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete, mbula nyonso nga nakendaka. Mobali nanga akoka, mon mari est capable nyonso nazwaka. Junior qui sent la force tranquille, Antocha Korobela, Samy Cointreau de Belgique, Didier Sanda, Anemas. Grand prêtre mère, Anne-Marie Bichillois, loi de l'homme, Fanny Kembo, Helvétique CH. Eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te, botuna na yoka. Maria Kido, mon mari est capable, nalingaka ye nyonso nazwaka. Anaïs Meta, Mama Isis. Kona sanza motoba, baninga bakamwe ndenge nazwaka. Nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete, mbula nyonso nga nakendaka. Mama Chocolat, mobali nanga akoka, Paul Mungeche. mon mari est capable nyonso nazwaka. Mishingita Kongolo, grand prêtre mère, prêtre des prêtres, Basel. Yolito de Belgacom, Royal Plaza. Julien Koulamambo, Switzerland. Makambo Finda, en direct de Bruxelles. Tosali Kokoba, c'est Kokoba. Eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te, botuna na yoka. Mon mari est capable, nalingaka ye nyonso nazwaka. Atongi ndako na sanza motoba, baninga bakamwe ndenge nazwaka. Nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete, mbula nyonso nga nakendaka. Mobali nanga akoka, mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tata Mapassa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de